Denis Lesi nakoyebi so atake sentinelle de la République buzobo osali na ba mama na biso na ba sœur na biso na ba leki na biso na ba noko na biso c'est fini la récréation. Si tu continues encore ya ko noser ba bêtise no katake musali na nzambe toko salelo plainte motion moko baluka bakango batindo na kanya makasese okende ko salela biso bilanga pona Denis Lesi eza punition nzambe. Denis Lesi azalaki escroc ombalombala à l'époque ya série ya Mobutu. Denis Lesi azalaki escroc. Mais c'est non respect pour za pasteur ko ben escroc. Non, pasteur de ata muyoka. Pasteur tanga robo beta ba décalé azali sous pasteur te. Pasteur tanga komi ko tambola na ba fille oyo baté ba mini jupe abengi bango ba danseuse. Ebi ke Denis Lesi akanga photo publier na réseaux sociaux tolo libanda. Nzembouane za nzambe tes inspiration à Buzoba. Denis Lesi c'est un commerçant ba pasteur. Soki na beteli ba kabale belé o eleki ya maikala ya maikala mbai. Na otanga kombo je mets ma main à couper. Monani Denis Lesi sa na kati. Yene mtu anotinda mwana penyel wana ndumba wana asa biloko wana na mwana oyo bozo benga soki ya mwasi oyo zawadi. Izaba kopa ba Denis Lesi. Bonjour Balandignan sur Inews TV, émission Nabiso Polele avec Julia la charmante de la presse, Pesa Marambozo Makambu. Merci Nabino Nandenge en tout bozo sala, na soutien Nabino, merci na ko aimer Nabino, merci na partage, biso to linga plus que partage pour ça la rabiso waouh. Merci na maman Vicky Sifa na kati ya Dubaï, maman na bango toujours. Merci à notre caméraman Plati Maestro. Et nous avons reçu 565 na banda kunabino. Merci na ba réalisateur tout. Merci na ba abonné na biso. Merci na ba tout balanda biso. Merci na ba soutien na bino de près de loin de vos soutien na biso toujours bo lembate. Bo continuer toujours ko s'abonner na Inews TV yangonde makambu. Lelo vraiment nazana essengoyal sous liboso na bino pona ko lobela un peu masolo ya pasteur Denis Lesi oyo azalaki prophète c'est moi mi bengaka prophète de la nation mais lelo comme l'homme de pétage to ebite ni ne sala pas comme l'homme de pétage to royer bango avec invité du jour caméraman fongola déjà Papa Blaise to beta masola pasteur pétage. Papa bonjour. Ah bonjour maman nanga c'est Peli Mingi. Nandengo ya mbinga plateau na yo pona golobela mais ekokamisa bato ebele tant na mibenga sentinelle ça veut dire nazana droit olobela maambutu maambutu na mboka oyo oleka na mboka nanga Congo nazana droit kolobela parce que naza sentinelle de la République nazo surveiller ba pasteur banganga ba musicien ba homme politique ba tout tant que mon alikambo zo marché te na boza na droit koya kutanga micro pona loba bakoki koyeba kombo na yo po o se présenter na toye ba sentinelle azanani kombo na yo batu bayeba bon on a pas cette explication déjà sentinelle déjà nazota la mboka ou azapenda mutazo kengela mboka na ba domaine nyonso tout kombo nani kombo nanga bato ba ebinga te kombo za Blaise Lumu sentinelle de la République démocratique du Congo. Kombo nanga ngwana Papa Blaise sengo vraiment ya mbolilo kaka ndeto lobi donc ba question eza yanga ba réponse eza ya yo Papa Blaise nebi ki oza chrétien to sambela rabiso nyonso tout toza na album na biso pétage eza des gens sur le terrain bientôt tozo consommer ngo déjà album pétage ya pasteur Denis Lesi yango nde to vraiment poto solo là yo en tant que chrétien au monde ngo ndenge nini est-ce que eza normal prophète de la nation o ezaki l'homme de feu l'homme simba ki kalungu ça mai likola TV ba action to salama à l'époque mais le leur préféré a commandé l'homme de pétage à sali clip naie au monde on deni ta que chrétien bon normalement eza hors biblique attaque biso toza ba chrétien ba tutambola pe na obanga nzambe toko koloba ke to tambola na obanga nzambe mais nzambe nde mutazo eba mutema ya mutu na loba kango mbalombala na ba camarade to fanda na bango o batuna ngo kenda l'église c'est pour une église premièrement za mutema mutu il faut batu ba comprendre mambwana pona makambu ya pasteur te
frère Nabiso Deniles et nous on a olobaka kiza honte ya koyokisa ba pasteur soni omoni moi explication que na olingana bandavana kota penda na boyizindo ko comparer bango ndetina pasteur Mike Kalambai nani pasteur Moïse Mbie pasteur Marcelo o sentir que baza ba pasteur ebele o bango bazotea mais bazo sala pe banzembu na bango o ezo ko bongo lisaba chrétien mitema. Ozo comprendre par rapport na wana. Ce que tu vas comprendre frère Nabiso Deniles kotala Deniles nzamba limbisanga premièrement na bande kwa Deniles bazolandanga ba rogeles balimbisanga eloko na lina loba pona Deniles eza punition nzambe. Na lobi bongo pona ni punition par rapport à quoi? Pour azap pasteur alobi nzembo wana donc pétage wana donc tozo ningisa webi fo ndenge to bi nango déjà alobi oko fo na noka na kiti oningisa ra mutu we pété donc partout et ko bina manango et bina mana ba boîte na église na ba bar partout alobi équipé oboyo linga pétage partout pétage skoto yebité pétage yango o trouve on ndeni kande na loba ki yo lobi nanga keno o pasteur Deniles aza pasteur té mais nzembo na beti mo rapesi ordre et ko yemba ma partout c'est que et ko bina ma partout plutôt c'est que ezana nzembo mo pe eza nzambe d'autre pas to ko loba non nzembo wana eza nzambe tes explications à Buzoba. Deniles c'est un commerçant ba pasteur premièrement Deniles ezane bonzala yango ko benga mama na nzambe e banana ba art pe na ba effet ba Moïse Katumba pardon Moïse Mbie nzamba bengi bango ba Mike Kalamba nzamba bengi bango na basi bomona na banzembu na bango nyonso ba Marcelo mais ko etamboleli ya Deniles ezaki déjà mabe pourquoi na lobi bongo Deniles azaki escroc ombalombala à l'époque ya série ya Mobutu Deniles azaki escroc c'est non respect pour za pasteur ko ben escroc non pasteur de pasteur tanga komo beta azali sous pasteur te pasteur tanga komi ko tambola na ba fille oyo bate ba mini jupe abengi bango ba danseuse ebi ke Deniles akanga photo publier na réseaux sociaux tolo libanda est-ce ça digne cause à Moussa ensemble faut salaire té alobi to tambola selon kilelo non alobi to tambola selon kilelo makambo wana ya kalawa na photo tika to landa rythme soka lobi bongo batangela biso ba Jacob te ba David te ba roi Salomon te ba betela biso sur masolo wana te po ça qui kala kilelo so bando tanga nani pourquoi besoin accuser ga oyebi ke non ba pasteur ebele papa nanga ba question zenga ba réponse ya mais nga no lingana na fungwa mais yo ozo baksa o fungwa na yo o monito yo boko na neka Deniles mais to moni ba pasteur ebele na mokili oyo bakota pe na bazoba mais ya kobombama ya yesu ko lo ba bimisi na ngo vraiment boye na poisa en plus kaka ye morote ayembi ayemba ne héritier non ayemba ne héritier to mona ba Nathalie Makoma pe bazaka ya nzambe mais bayemba na ba Weranson bayemba na ba papa wemba to mona bato ba pasteur ba bengama bazali o penda nzamba benga bango baza Deniles babenga ete pona nini Deniles amema biso na ba jama kiona Deniles amema biso ko kele kolokota badikoka ko sala ba vanti campagne ko telemisa badikoka tala ndenge nzamba za munene a frappa Deniles akobimisa sekele na télévision place wana batutu ba ina Deniles a sroka ba mama ba bijou Deniles sroka ba mapangu Deniles sroka biloko ndenge na ndenge wana na république wana état de droit salaka te justice a malonge salaka te Deniles okoko joyeux pasteur te Deniles c'est un grand voleur tala siko nzambe po a exposé ye nazalo ba yango o mambo nga nazo maîtriser nazalo ba mambo te po naza na sentiment te omoni soki pasteur asali lisumu na félicitaka Mike Kalambai ba bêtise le kaka peniel na banzi bomona ki ke Mike Kalambai mi pesi ye moko
discipline na ye asimbaka cherté ayembaka te mpo akwei na lisumu c'est ça kotangama mwana nzambe mais Denilès akosala ekobo chaque jour Denilès azozwa tirbo azotia na mulangi ya maltina toyebi Denilès toyebi babuzo ba Denilès un pasteur ozobuka lokuto lobike ngai badindisanga na nzungu acide non ezaki trop de produits ya choko badiprozo banini nebeta batampo te badindisa ya solo papa badindisa metolo awa eza nango sec te badindisaka nelo non soko tali de nelongi te ya loba badindisa ye mobimba eza bachoko o Denilès abanda kotia mais toza wana te toza na babuzobo abimisi ye mamba pétage oui biloko wana ezokute bapasteur nyonso ya Kinshasa ezokute bango cher. Pourquoi? Kosangana na mbuma mabe lilala mabe lokola Denilès o esikoka ba mama ba bijou o esikoka moni Denilès aza dinte obenga ma pasteur yango bona benge frère Denilès et Denilès nzembu wana éducation nineza yemaka bimisi lolemu lokola nyoka azwi bana lati bana asala na bango kindumba na babwati na ville abimisi bango palakisaka ngana za pasteur ya buzoba mais aza mutu oyo ya kokende kolongola poti na liso muninga sa ye moka lobi album wana eza ba inspiration moko euti epa nzambe beta na ye kikala na ye lelo asali afro pétage mama Denilès nzambe tikal mukia frappé abima mutakala liboma ebongo ba pasteur ba salaka oyo robomba mawana oye abimi ebongo mais na lobby abimi mais il faut lo bakena na tiki ki pastoral na tiki kozala pasteur un enfant de Dieu a koko sabilo Denilès asala ate Denilès azolo ba mamba buzoba ndenge ba bimara na ba mingano na émission boye Denilès wana c'est na benga Denilès c'est un commerçant pasteur aluka ba bedashu kokuta na ba bedashu za lisumute Denilès azoluka okanga na ba mosmbayo yango na jemsa tous les pasteurs botika kotambola na Denilès bokoma bino tu malala moko alobi ezape na ba pasteur oyo ba appuyer asala afro pétage pe ba pasteur wana ba bwakeli ba flair pour akotisi lokola donc toro bandeti akotisi loko moko sika na musique chrétienne na association ya ba pasteur oyo ezokamba na mwana mboka pasteur mokombo ekiminga so bakadima so ipaso banani wana eza so ma association de Denilès asarate asala association ya ba malfaiteur ya ba pasteur o basaka ba bêtise ebi que Denilès li solo vrai Denilès ba fanda na mesa bazolia na mwasi na ye na mupaya na mama tina ayebi eloko oyo mama tina soko landanga loba mwana yoki mambo wapi Denilès asisa kolia na baninga na ba passage sa mama tina etikali siko na lia nazo kanzala nalia mais baninga de pasteur balobi ke mais biloko yango de atelier alia ndetini wana pasteur waza dignité na miso ba pasteur na yo outi kolia osasu na posa kolia batu bo comprendre ba sens wana batu ba comprendre na sens wana Denilès asa vient na biso toyebi toyebi Denilès lelo te ngana ebi Denilès mwana mukie à travers ya pasteur Dimipia oya kufa oza kondima ye kondime to mona pasteur supérieur nzoka pasteur abondoki o baluba babenga buloji est-ce que bakoka oyo lobi atelemisa wana lobisa baba bati lelo pe ba existant non bakoka wana eza lokola baka sable o babengaka moyibi ake koluka ndeti alukinga boye apesinga 10 000 ou bien 20 000 na ya na croisade na ye nasala lokola naza likoka nde biloko Denilès amemela biso Babiloko Simba TV, c'est mensonge. Mais miracle non, miracle TV. Tu vivras Simba TV. Biso tout vivant auto Simba TV zandenge nini. Miracle banda. Yo kanga na expliquer ça cop ya ba pasteur. Ils ont frappé ba pasteur rebelle. Oh ba sa rabuzo bana tilelo. Denilès aloba yango. Denilès nzambe ne muta kota kata Denilès pa bimisa buzobo basala aloba tokosa ba film mususu tokenda zoma bakota baluku bakosa ba mona raté tanga ya bondela tala moni bino boye kotonde belé na église Denilès eskoka ba mama batu ba bijou koma ba nyoka
ba série wana ba bijou cher wana Deniles esroka ba mapangu ya bato ndanga aza lupangu na bandal aza lupangu na Montfleury aza lupangu na ma campagne aza lupangu na li ba mapangu wana to za escroquerie o Deniles asala Deniles abotola ba maboma mabala bato Église pas longola ngwa ya nango na mateta Deniles soka zo kamba libala ne ba fa goûter mwana mwasi wa to yebi ba dantine sikoyo babiloko wana tu kaka yo mo yebi to bandimi pe ba yebi parce que l'église na chaque dimanche to mona bandimi chaque dimanche ba comme 8 personnes oh to ezo na vidéo mo ezo circuler l'église na ye alata arc-en-ciel boy to mona bandimi alata ba couleur wana mais ngana ko expliquer c'est là ngana expliquer moni na Congo RDC na Congo RDC balingaka biloko ya sérieuté na RDC balingaka biloko toujours ya buzoba ndeti Deniles omoni biloko PV wana oyo azobina wana otala ngo na babar bato bando sepela nango biso ba congolais tolingi na église ni ndeti église ya Moïse Mbiye kobeta te ya Mike Kalama ya papa na biso Paul Mutombo kobeta te mutu aboyi na ekobina ndenge obina na akovanda pe boningisaka mutu komba pasteur nalobi mutu akoningisa mutu wana aza mutu esalaka te bato oyo bafi oyo ya recruté wana baza batiel Ah bon? Un pasteur abimisi buzoba na en tout cas moi ça Deniles aza mutema munene lokwa moi ça mo alobi ba fi wana baza bana ya ndako baza bana oba mais bazalaka bana ndako bandumba bazalaka bana ndako dia alobi va ba bana ndako bazalaka bana non mama tina ye moko nde ayebisaki na fo o accompagner afro musique na ba danseuse wana fo balata be bazala be po ba incarner siko na ye biso makambo nga na olobela Deniles moi sinanga ne mutatindi nga bilobela ngo Deniles moi sina kokoloba yango po ebike azolia ba mbongo ya mambo ya zolia omoni moi si datanga komi na suka moi ya divorcer ta bi buzoba mobile on comprend est-ce bien bisanga banda Deniles akoma Deniles pasteur amunene ni na bense na ba séminaire ya Monsimbayo na kamwa ndenge viens nga Monsimbayo bengisa na séminaire Deniles ofante pe le comme pasteur mutabuzoba c'est pour pas considérer que toujours malgré ba pétage mais ngai attaque sentinelle de la République nazo boaka yango nazo rejeter yango en bloc Deniles aza sous senti aza pasteur te yango nazo bisa tous les pasteurs soko za na posa ba reconnaître yo na mboka o Boakisa Deniles soko lingi ba reconnaître yo te bengisa Deniles na église na yo omoni mama kanda nzambe jour ekokita ekobomaka Deniles akosi batu trop na masakoli toloba oyo azo sala ba mikolo oyo eza kanda nzambe nde kiti oui eza kanda nzambe kala mingi te toyeba ki aza prophète de la nation te nda mibenga kala aza prophète de la nation te aza mafié frère mafié bobenga sous pasteur Deniles te nazalo bango attaque sentinelle biso tout toza bato tobondelaka nzambe nde mutako juger comportement na biso ke mutamoki Deniles a escroqué batu ebele mama nazana ba preuve Deniles babengisa une église ya Medak à l'époque ya Jimmy Pia passé Jimmy Pia ebi ke Deniles a mema ba bijou a mema mbonga mabonza ba offrande ba vélo ba ninya kimanango makambo na oloba Deniles akima en église pasteur nani ya pasteur Jimmy Pia ya yebi mambo na mongo Deniles akima non tolo baza mwa matete po makambo to ya ye otanga la matete Deniles wana yebana na ba pasteur minene ya famille ya Rogeles ozo même sa réputation pourquoi Rogeles a sala biloko te kasi bango baza pe na 1000 droit PC conseil tant da bango ba monique non abimi sa fro pétage na eto moi da ba excès de déjà tengami totali da ba extrait afro pétage to moni ba finde ba obina ba pesi biso dans rythme to robini lango bande kone ba mo to ba mama bazo mona ngo c'est que ba sepel na bango nango yango ba tiki non bande ko babaya Deniles pour Deniles aza tete Deniles alia kindoki ya bomwana ti lelo Deniles aza na bondoki o na koki kokamwa buzoba ya tata oyo ekoko pourquoi zo fingisa basali na nzambe yango soko ke batebele ba comme valoriser église catholique
bato ebele bakomi kovalorize église ya Kimbangu. Bato ebele nakomi kopesa raison na yebisa mokonzi ya mboka avalorize baeglise wana ke baeglise ya baeglise réveil po buzobeleki mingi biso tokoma tomono na biso valeur ezala na baeglise de réveil parce que ebele balingwaki na catholique to église ya bakoko bakoma préféré na bango église ya pasteur Denis Les église ya pasteur Moïse église ya pasteur Mike Kalambai oyebitina préféré na bango ngo kuna tokota vana mozindo ya prière voilà oyebitina batu bakimaka catholique pona catholique sérieux ezali pona catholique logique eza mais pona église de réveil lokuta ekobo kindoki moyibi tout eza wana biso ba chrétien tozaka un peu différent kaka biso to lobaka l'église catholique basango basalaka mabe na se ya soutane kaka biso lisusu to balute liso lelo église de réveil to kobi na mambo ya catholique ngande na zaboye nakoko juger musel na nzambe toko juger bon muta ko juger musana nzambe zanani o kelinga ina musana nzambe muta juger siko to koma ko juger Denis Les supposons mona na mabe sangwa sala makamune ozo sala bukindumba na ye nzambe ne muta ko juger mais o Denis Les sa sala ngona misubwe pe azotala excusenga azotala penda fesi ya mwana mwasi wana ndenga lati miniji pe atelo le mulokola mwa conseil nyoko pesa na ba pasteur o ya lobi ba consommer plutôt album na afro pétage conseil no kopesa ba conseil na kopesa ba pasteur bazo consommer bazo tolérer buzo bonga na yebi na ba pasteur wana te ba ba punition nzambe ezali kanda nzambe ezali nzambe azomona ata obi ke nzambe azomona te ba ke nzambe azomona bino mais yebaka bokobima na poisa ndenge Denis Les nzambe bimise na poisa Denis Les pona ba fidèle na église pona ba fidèle na ye baza na su ya domination su ya bonganga ya Denis Les na bondoki ya Denis Les yango ekangi bango église na ye za su ipare so na mboloko soki wa ozo comprendre su na domination mais nzambe nazosenga na nzambe biso to priaka abimisa bango na kajo bakangi bango abondoki po pas Denis Les eloko malonga ezate un pasteur azolakisa bilamba eloko malonga so yate bato ba préféré ba ki église wana c'est que ba monaka na bango makambo na bango e marchaka ba monaka makambo e marchaka te za ba pasteur muso ake ko choquer batu ba ke ko senga mbongo ndenga kenda Denis Les akenda ko senga Moïse Mie ndenga kenda ko senga Mike Kalambai ndenga kenda ko senga Bedashu asenga bango ni yeba teke Moïse nani Denis Les rôle nezake soka jata mo ndekone moko bazana pasteur ase levé ndeti Moïse Mbia olukata ke Moïse Mbia pour Moïse Mbia bengisa tout ne problème ni take na ndeni ko ya na mafinga to ndeni na mafinga to yebike mambu ya Mike Kalambai ekotisa na ba Moïse Mbia mututu oyebi mututu ayebi mambo tala siko lolenge nani Denis Les ndenga taka Mike Kalambai mais qu'on compare Mike Kalambai na Denis Les c'est mélange à Mike Kalambai Mike Kalambai à comprendre que asali mabe ami c'est discipliné papa zongela côté muta opeso punition zanzambe oh Denis Les zongeli kate nana zongeli te punition na yemo kwa yebi azosenga parler par exemple c'est un serviteur de Dieu on comprend ce qui n'a beteli ba kabale belé o eleki ya Mike Kalambai na otanga kombo je mets ma main à couper monani Denis Les sasanakati yende mtu anotinda mwana penyel wana ndumba wana asa biloko wana na mwana oyo bozo benga soki ya mwasi oyo zawadi ezaba kopa ba Denis Les basala ba bebele na mboka oyo basera Mobutu Denis Les akozo mundimi ya muto esala kataka bele muninga na passer po batele drogue bayiba mbongo nyonso mutu esala bien te ngana ye moi c'est déjà ça va comment utiliser linga mobile ya mbongo sala boyeba ke mutune sa tendenge mona na ba sens wana asa moi ça libebi Denis Les asali ba bebele na mboko tokoko tolérer yango te attaque nga sentinelle de la République na pouvoir na biso toko tolérer ba bêtise te so ki net une église o sambelara pasteur na bino pe asali album na emoro boye et ki na ba jarmon album ya pasteur de église na sambela ka medak o ya Jimmy Pia eza na ba discipline ngo Denis Les sayebi
balongola ba pasteur ebele bayoka kaka bakanga te bayoka kaka basuspenda pasteur omoni buzoba soko oza na buzoba efragilisaka église bandimi bakimaka Denis Lesi oyo asali nzambe azofuta eti 2023 mama aloba nzambe otosambelaka te Denis Lesi akobela liboma bokokamwa nzambe apona bata masumu non aotikela etan olobi important olobi oyo nga nazozela te nga nazolobake fini la récréation mpona Denis Lesi nasilisi yango pourkui nalobi bongo babétise nyonso ya sala na bakabali tu ya sala abimisi yango na poisa sikoyo ekomi sikoyo akende enfer aza lisusu dino nde naomona album ndenge ezokendele donc eyada na bamoto ekoya na moto mpo naomona mwa bakupe na tiktok ka nde ezalaka baobwakabwaka donc bato baobinabina yango déjà seke ezoya mabe madame eloko ya buzoba ezalaka kaka na buzoba alobi afro pétage wana ekokangana ndenge moko tokondima c'est normal Denis Lesi moment oyo bato to oyo baza na besoin babimisa baalbum na bango en tout cas omoni na mboka oyo babomba omoni na mboka oyo mpo orenie foli arenie Denis Lesi arenie aza koko ya bakoko ayebi banganga ya banganga bamagicien na regretaka Coutinho Fernando ti lelo na regrette Coutinho Fernando abanda kobimisa bango na poisa Mukuna banda kobimisa bango na poisa mais tu veux comprendre que ye moko pasteur Mukuna pe to muna olingo kota na débat ya Mukuna nalingi te non na lobi bien que Mukuna eza kabalo ba préparer na bato FCC mais toza en politique te toza mamba de Neves eza kabalo wana ba kosala musali na nzambe makamu mais elo ni la sike bakosela makambu po bakatela ete babimisa ye omoni justice lelo so ekangi ngai il faut condamner nga mais soki condamner nga te akite nga c'est que bazwi preuve te papa Blaise tokomi vraiment kochite déjà na émission na biso ya lelo liloba na yo vraiment oyo ekozala momoko clé mpona bapasteur mpona basi na bango et puis mpona bandimi na bango na nde oyo abetaka na mamba mokili mais inspiration utaka epa nzambe Nathalie Makoma mpe baondo abeta na mais Nathalie Makoma faut comprendre bazaki bato oyo babande kosouffrir na poto yoka bango tu bande kosouffrir na poto babetaka album moko ebima esila bamoko Nathalie Makoma koma tienne to explica tala omoni nga na mamba nzambe nalinga kutu te kosakana na mamba nzambe papa mais nga nazofongolelo mamboke mpo batapunga munalinga batapoto basepela na nga te mais bato wana nde bacomprendre ke nazoloba vérité bato oyo babomi mboka oyo eza nde basali na nzambe oyo bozobenga bapaster bokomisi bango lokwa bakamarade ya jésus bokomisi bango lokwa bakamarade ya badavid baroi salomo banani te bato babomi moko bato baescroke pourquoi bango tute me lilala moko epolisa malala nyonso tu oyo bazokangama na lilala epola lokola Denis Lesi bape lilala nekopona yango nazoyebiso boye madame Denis Lesi bapaster oyo ozomona pourquoi bakweyisaka biso batata te ka bino bamama bokweya mpo bayebi bapoint faible na bino bayebi bapoint faible na bino bapapa mpe bokwea parce que na église mpe bapapa bazali bapapa nini bakweyaka bapapa baza ebele bapase batindikaka bato makasi na motuti ese nzambe ntango asalaka miracle asalaka miracle atiela azolobaka na nkombo ya tata na ye moto akwei c'est ça le miracle pe miracle ekende kobeta sango te mais ya bango koma basala batelevizio mpona koescroke bato tolembi Denis Lesi obebisi kopa bapaster ya baventurier tous les pasteurs oyo banda koleka na télévision koloba simba mai ozoyoka ndenge nini obiki biso peuple congolais tokosalele plainte pour l'état de droit escroquerie humanitaire wana opesi défi epa bapaster to batikali oyo baventurier
na ba oyo balingi ba bandango po ba koma lokwa ba Deniles. Deniles a outi une étape na ye régime oyo ezaki nango na justice te. Mais oyo soka meki yango monya comprendre état de droit ba okanganga. Moi est-ce que mutezate. Maman. Siko pourquoi pas état de droit na et ça la maramusa nango na ndenge bimisa faux pétage. Non, ouais mais ça vina eno. Allez siko vio ya salaka. Bible nde mutebomba binase. Oh lobi ba o batikali wana pesi da défi soki ba meki. Biso siko nde ba chrétien to discipliné. Oui, on a pas besoin de comprendre. Na comprendre papa. Yango na pona cité. Denilesi. Nakoyebiso atake sentinelle de la République. Buzobo sali na ba maman na biso na ba sœur na biso na ba leki na biso na ba noko na biso. C'est fini la récréation. Si tu continues encore ya ko noser ba bêtise no katake musali na nzambe. Toko salelo plainte motion moko ba luka ba kango ba tindo na kanya makasese. Okende ko salela biso bilanga posa criminel de la République. Aventurier ya pasteur numéro 1. Pe oza mutoyo olula biloko mokili numéro 1 yo. Le chèque ba pasteur yo. Nzamba lobela kote nzamba benga yo te aventurier. Lokota ka ba dikoka na yo. Oya kana bango kosa kolamusi bango. Tout oyo na kozala na yo ekenge naza luka bezi pano te poza na bezi te. Oza na ba bêtise oza na buzoba. Mutakola te okenda pe héritier. Ok, ne repère sa professeur héritier déjà tombe. Dans cet album, na afro, ba obeta on héritier. Il y a des personnes, moi qu'on a bimisi. Sur héritier yembela nzembu ni ya mokili non? Kofi yembela nzembu ni ya mokili non? Denile c'est pas ça muta mokili non? Non, mutanzamba zara nani. En tout cas, papa, tu comme une souka déjà émission na biso. Merci Nandenge au répondre d'abord l'invitation nanga. Merci na babonné na biso tout bozaki côté branché à Kolana émission na biso lelo tolobela qui vraiment makamba pasteur Denis Lesse, pasteur pétage. Oh yemora mi benga radio azara fier na kombo ana. Yango biso pe to valoriser ngo kaka. Pasteur pétage to meki un peu ko sola makambo na ye. Merci na maman Vicky Sipfa. Merci na maman Rose la patrona, merci na Francine Moulangi de Bundes, merci na notre caméraman Platine Lukao, merci aussi na ba o nyo surtout ba soutenir bazala qui vraiment côté branché à Kolananga de début jusqu'à la fin. Merci na papa Nangai, merci na Batunyon, merci na papa José Yung l'homme simple, merci na Amos Malongi, petit sœur nae, balobi onde makambo, merci na bino nyonso vraiment. Mais na bakisa pardon, na bakisa message maman, sala tout kende ko luka Denile sinanda kuna zoyamba. Luka ye joata mukio nga na lobby. Tchela ye bongo bosa l'émission soko répondre nga. Te moi dande to lancer déjà un message. Soko répondre nga na ko kata lole muno wana ki passer le couteau comme na Bible otambola na. Yo le ki bata Branham nani. Yo le ki bata biso ki bata Shekina nani. Yo le ki bata témoin nani. Yo le ki bata sango nani. Yo Denile sapeur pompier à Bassi. En tout cas, yo to fin ça va passer. Papa Blaise na canne. Méchant bende à passer. On sali ba débélé peuple limbisi yo moningi ko continuer na buzoba. C'est que Congo buzoba. Ba passer ba comme ba passer ba aventurier. Président Fatih si ça continue comme ça, kanga église. Kanga église tout to tika ba kimbangise, to tika na biso ba dia bumbu, so ki ba dia nini ba dia Congo so ki. Mais toi c'est toi Denile ça l'équipe. En tout cas, on luka soit au sala libom na yo ko luka, soit ya olongola ba tampo bete on est longité. On a bien. Mais na fingita Denile si so kotali aza na tampo. Denile ça na tampo pa cha choko. Akoko sala soit na ngote. Papa ko ça ba dindi ça na si. Tumba. Na tumbi po e pa tumba ba. Na ça na kanda na tumba mai kalamba ya. Merci na abonné na biso nyonso. En tout cas, bon continuer toujours. Oh non ba s'abonner en tout cas bon s'abonner vraiment na Inews TV. Bon rejoindre makambo na bino Inews TV toujours. Kande tolobra toujours. Tokutani à la prochaine. Bye.